Bon déjeuner de ce matin, bah bonjour, hein, bah bonjour, pourquoi pas bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bisu bino bande konanga ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom, ba bonjour na bande konanga ba musicien, ba musicienne, vraiment toute tendance confondue bambote ebele. Voilà, bande konanga, soki pour la première fois ou bien plusieurs vota la ranga, nano s'abonner, s'abonner, place bakomi, abonner wana, s'abonner, subscribe, ou bien finape flèche ya, nini cloche ya notification, et kozala kitoko makasi, bande konanga, vraiment, beau soutenir ma chaîne Nabiso, soko lingo la sa conscience, au lingo yeba ebele, chaîne eza, baissez mon corps, sous les baobas, la danoise. Voilà, bande konanga lelo vraiment dans lobby na solo la monke na côté tali santé on a notre frère oyazali leki ya faire gola vraiment babotami maman moko il paraîtrait ba papa différent mais babotami libumu moko boyeba ki e mobali kitoko makasi abande kolata kitoko abande ki kozala vraiment kitoko makasi mais lelo komona ndeko mobali ndenge abebi et ça lui passe na mawa et ça lui souci makasi bande konanga. Qu'est-ce qui ne va pas? On a dit ça fait une année et demie à Belaka. Mais maladie ils ont mon anaté. Ah bande konanga. Maladie vraiment maladie et mon anaté na ndenge nini. Une année et demie na kacha Kinshasa. Alors que azana ndeko na ye maman na yazana poto azana bande konaye mususu. Bazali na poto pe azali na frère na ye option soto yebi azana mbongo ebele. Est-ce que pourquoi pas zo memande konaye na Afrique du Sud par exemple ceux qui les lo vraiment que visa ya poto eboyi mais Afrique du Sud eboyi akate bamsu bazo ke pe ko faire soigner na Inde et lo konyizo sala ke e bloquer famille wana batala ndeko na bango comme délaissé. Ba mwana mobali alingaka kolata bande konanga yango to olobake vraiment tant phrase wana yaka tout est vanité n'est que vanité. Mwana mobali alingaka kolata elambe boye na nzoto bilamba nyoso to ezo simba te bi donc ba chemise ya kitoko ba sapato ya kitoko nyoso awo su kolata mote nzoto komika ya ba jogging nzoto ebebi nzoto elembi. Moi mobali wa yembaka oya lobaka soko lobate azotala ka mokili boye bande ko salinga pasi na mawa na lobi pourquoi pas ko ganga mo muke to yebi ke voix na biso komaka soki komi directement na famille te e ko kome pa nzambe nzamba ko toucher famille wana batele mabala muka ezate soki ndeko wana kufi basa ba obsèque bien bakche na soki na cinquantenaire bakene ko kunda ye na cimetière wana ya métropole. Non, ce n'est pas ça. Mbongo ebele wana bo utiliser soki bozion boke na Afrique du Sud bato to mona ki na misu auto le baki bako bikate kotala ye otali vie de loin était encore plus loin que ye mais vie de loin bakene na Afrique du Sud yango ta mususu soki na tali mama Olive Lembe na lobaka kaka te na démarrer mama Olive Lembe te toko conseiller ka mama Olive Lembe toko finga ete parce que azaka pe na bolamu na ye parce que kotala lokwa faire egola ngana koloba ke faire egola bolimbisi oza motema mabe oza motema ya malamu te yo kabaka obi okabaka te oza ndenge nini na kati na bomoi na yo wana leki na yo abeta pe na orchestre na yo azalaki pe mwana musala na yo comment ko rejeter pendant une année et demie soki na Congo maladie monani te maladie muso ezaka cancer o ezaki soki emonana te ezala ba pareil o kokota babenga ngo scanner ya nzoto mobimba ya ekobimisa maladie sika ezali ate bombanaki même ezali maladie ya bandoki mais na Congo babiloko wana ne komite pour nous causer des connotés au déplacé même na Maroc même l'Afrique Maroc peut développer na côté santé bande konanga so boye baraté
Ce que dans la moyenne na yo, au monique anglais mubulu na munoko. Yaya zombo na Congo, kende ko se soigner na Maroc. Okolo ba on a français, ba comprendre yo Maroc ba traiter ka le cause en France. Bande ko nanga. Comment ko tika ndeko na onde mwana? Nga po nanga lelo na monika famille na bino zo sambwa. Na ndenge na modèle ba pasteur bandoki. Ba pasteur ya bulu yeke. Ba pasteur balingi visibilité. Ba pasteur ba komi ba star. Balingi batu ba mona bango. Bande ko nanga ba kei na leki na église. Na mona ba photo na ekala. Mais eloko banda ko zongisa sima na comparaki na moni ye ba tie photo na ye. Natali na liboko na ye oyo nga na mona ye na bonne santé azaki na tanto. Natali na photo ba tie aza na tanto te. Na mituni est-ce que ezali montage ou bien ça réalité? Yango moni na yaka osali émission te mais na mona photo na kala ndenga zobela. Mais na bande koloba tala kaka na mokilo batu bakoma kokosa oya opesa conseil boye. Mbala moko balibi te eza yete. Alors tant que na tango wala so na pesa conseil mais lem so mwa mobalo le aza fin 17 bin batuka onyo so oyo ka vidéo oyo oyebi ke ko komela mama ya fere parce que nga na batala ngami na ba mama na kati ya France wana plus de 80% chaîne nanga ba maman ba basi à 45 ans tilikolo batalaka na France. Je crois que maman n'a pas talaka. Je crois que même cousine n'est pas talaka. Je crois que maman lamuka ko. Moi na nozo bela une année de nos ans à Kacha France. Oko kangisa mbongo montant mo boete. Hein? Otinde na France, na Maroc, ba kopimela visa te. Na Afrique du Sud ba kopimela visa te. Ba meka kotala mwana na ba soigner ye. Boza na ba moyen bozangi te, boza pe mukete na France boza ebele, boko sa les cotisations. Bande ko ba musicien na biso lolendo apamba bazaka ne lokote. Parce que moi mobala ndinga zakila lolendo, ndinga za ko bina, ndinga za kitoko, na ndimeta ko koma bongo, na ndimete ke akoza na mbongo ke ko se faire soigner na libanda. Lelo akamu ko kwa na église mukuna. Eloko ni elaksi ke nenga kwe inde mwana biki. Boni babela ba maladi ba kweya balamuka. Mais jour pa bakena na hôpital, bazwa pe lobiko na bango. Kene l'hôpital accompagné de ton Dieu. Bandeko, azomela kisi te. Kisa bokoko pe ezali. Soe bomoni boboyi na buno ko traiter. Bo mema eta na kisa bokoko. Ezali banzete banini ameli oyo atungoli oyo ameli bakise ko purger le msu poison soke loko nini bakisa bokoko pe ezali bandeko nange pesi pasi na mawa to mekana koyoka maloba nini elobami mpona ndeko mobali bandeko nanga tozwango toyoka na toyoka na base ndeko yo je pense c'est bien aimé. Oui bien. Abeli presque une année. Une année et demie. Il est malade depuis plus d'une année. Donc, à Tamboli, dans l'hôpital Nos. Il a marché dans tous les hôpitaux. Maladie et mon nagate. On ne découvre pas toujours la maladie. Mais il ne dort pas. Respiration exacte. Pas de respiration. Il ne marche pas vraiment bien. Une année et demie, c'est-à-dire que il n'y a point de maladie. On est venu avec lui ici. Salut. 3 jours. Quand on est arrivé avec lui, il ne marchait même pas. Chez lui, il dit ceci. Si on t'a déjà mis dans une casserole, on t'a déjà mis dans une bouteille. Si on t'a déjà enterré, c'est fini.
C'est tout sambel balobi ke mikolo na bukili esili. Parce qu'on a prié, on a dit que ce jour sur la terre c'est fini. Frère Gola tala ndeko nayo. Tala ye wana pemena frère. Fere ezali yonto yote lobela biso toyebao poleki azoni kwa mai gola ezali yonto yote lobela biso toyebao poleki azoni kwa mai gigola soki yo mokondo kendeki kosimba kisi tubela leri yango yo po nzambe alimbisa yo gigola soki yo mokondo kendeki kosimba kisi tubela leri yango yo po nzambe alimbisa yo Voilà. Bandeko na ngai eza pasi na mawa komona ndeko vraiment ba chaîne musu balakisi yango penza ebele nde nini akwei mais na serve na sili penza kozwa temps ya koluka ngo komona ngo isute bandeko esali ngai pasi komona ndeko vraiment ndenge azobela makasi bongo ndenge akwei bandeko na nga vraiment eza pasi eza vraiment pasi. Frère Gola aza ndeko na ye bandeko aza ndeko na ye bandeko poni tobotamaka bandeko pona tosalisana bandeko na nga pona tosungana bandeko c'est triste vraiment esali pasi na mawa komona makambo boye komona pena makambo bondeko na biso abela une année et demie maladi ezomonana te pema ebandi kotonda penza bandeko na ngai bozela voilà awa c'est bien encore tokozwa mwa bayibabilili mwa mulai bandeko awa tokozwa mwa bilili mwa mulai bolanda esu na bokebi nyonso bolanda awa pandeko na biso tokozwa mwa bilili na mwa mulai par rapport tozwaki kote kuna ye wana ndeko ye wana akwei botala ndenge akomi kingo nyonso ekondi ayindi vraiment frère Gola place ozali ozomona obi ozomona te bandeko basimbi bozela bazoloba nga alongoli volume nzambe ye wana banzele basi bake wapi mama na yo azawa mama na aza na bomoi yaya Après une année et demie, la personne peut se mettre debout de lui-même. Mais pas si à quoi il quelques jours, nous allons prier. Mawa, tala nzoto boye lamba. Que tous les esprits qui peuvent entrer dans sa vie, nzoto boye lamba. toutes les puissances, botala ndeko nzambe ayoka mawa bandeko na ngai boyoko boyeba eza beau matin bandeko esali mpasi na mawa awa esa nde nini awa ye moko mukuna mati alinga sa karateka epa ndeko bozela mukuna ye wana ye moko vraiment atelebi aza kosambela ndeko aza na faiblesse bandeko na ngai soki mpe maladi ezomonana te eske moye ezalaki te bazongisa ya ta mai bazongisaka ya ta mai bamai wana ezalaka bien esangana bamungu wana basikre bazongisaka ya ta mai ya pamba ndenge ezalaka na poto aso maladi dano emonani te bazozongisa o kaka mai parce que mpona corps ekomi faible mwana mobali akomi faible makasi akopesa ngai mpasi na mawa memi basi oyo bino bozalaki pembeni na ye bokokokela ndeko na bino mawa te asepelisaka mpe bino lelo azobela bandeko basi bokimi ye bokoyi mpe kosunga ye bomemi ata na ngaliema bomemi ata na clinique universitaire
abomemi ye kaka basungisa ata mai azota force bosometa ba quaker bosometa ba biloko ya bien lia bandeko epesi nga pasi na mawa frère Gola yozo beta ba concert frère Gola yozo bina na comme likambo eza te aza pena mutu oyo azaki yango sikoyo bandeko na sikoyo oyo bazobeta epa na yo basa bandeko na yo te lelo so babeli baozala wapi propre leki na yo moko bobotami libumu moko frère Gola même ici eza makambo eza mystique même asimbaki kisi même asalaki boye mais na monde physique il akisa biso bolingo na yo na leki na yo zwa leki na yo memai na Maroc memai na Afrique du Sud ba traité ba mona maladi nini vraiment exactement aza nango bandeko na ngai mystique yango ya ndenge nini bolanda vi na malembe bandeko bolanda vi malembe bino pe ba fan bolingi toujours ba frère soki Gola na bino soki frère Gola azaka likolo est-ce que ça yete muta osala makamba boye pona kaka akoma na niveau bino bolingi botika biloko boye bandeko nanga botika ko pousser mutu na succès oyo ezana etangameli yete botala leki na ya mobile qui était beau clair nzoka bandeko tshali pe mwa choko na ye tala lelo ndinga yindi donc elonge changer bilambe boyi na moye na nzoto bilamba na bakomi kolatisa yango na makasi mwa papa moko bwa yembaka nzembo ntango ya kokende na losambo nzoto yo okoboya ntango baninga baza kosambela nzoto yo bamiziki anga nzoto nanga nzoto oyokisinga soni nzoto nanga nzoto nzoto boyi bilamba nzoto boyi kolia nzoto boyi komela ndeko nanga tel exemple tout est vanité lamuka na tongo kumisa nzambe senga nzambe bonne santé énergie ezaka na tongo soleil ebimaka na tongo senga bonne santé ndeko nanga tala ndeko mobali oyo abinaki oyo tolula oyo tosepela na ye neti afrère Gola abinaka bien aza kitoko aza vraiment neti fali bandeko tala place akomi maladie soki eye faut koluka traitement bandeko na ye bandeko na komi koshite bandeko na obeta penza marteau na mesa bopartage video oyo ekomela mama na ye alamuka ta mosusu aza na aveuglement parce que mama na ye ezaka na poto aza aveugle mama oboti mwana na yo mwana akoli boye msi osomoni bakoko na mwana alekaka boye pase wei kaka boye aleka kaka boye mpona kaka eloko mokie oyo ezake akokende hôpital tomona bavidelo na miso tomona bayandi mosi nani andimaki eyandi mosi akobika kelela kozongela sante ndenge akomi ndenge wana yaya frère Gola otiki leki no boye likambo nini ko eloko nini bandeko bomeme na hôpital ya monene bobimise na Congo akokufa ata nde bomoni baosambelela kwei wana kwei akokufa soki azwi traitement te soki bapesi ye mwa mai ezonga na nzoto te akokufa basangisaka priere na traitement bandeko na nga eza pasi daoki mawa bandeko na suki na nga wana bopartage video abonnez-vous mettez vos commentaires oui. Mettez vos commentaires, positifs ou négatifs. Mettez vos commentaires, s'il vous plaît. Ne passez pas sans dire un mot sur notre frère. Comme on a eu Guy Gola. Yoka penda Guy Gola. Même combo ba Gaulois. Na oya bino boku misaka. Baza ndeko. Baza combo moko. Mais tala nenga zo kende ka boy. Tala mutu nenga zo kende boy. Une année et demie. Abimisi na munoko na ye. Babia bande otambola lisusu te aye wana molo yenga banzembo wana nde babetaka mwa prière ekoti nde kwa telemi me aza kaka ya kobika te
Yesu abanda kobikisa bato ba 3 jours te o. Bobele tikotaki. Maladi ekende kei. Si on a maladie, ba osambe 3 jours, 4 jours. Ozo bika te ya. Et le bien c'est que prière, il faut sangana na nini na médecine. Parce que oya nzambe soka linga longola malembe te. Tikotaki. Même jour pendant oyo kapenda nzoto et continue tiba et c'est quoi glace. Ok pendant glace. Ouh, guérison. Ya. Mais sur comme 3 jours banda yaki, lelo atamboli, lobi boete. Et puis une développement mobile, so simba bakisi, so salaki mabe, yo moko moni ke musique ya mokili foutu nango yote. Une année demi, ndekono kutasa kuna te. Azo préféré na ye abeta miziki asala boto boite tango yo bande ko bela kota ki prison. Est-ce que ne ko kengele loko na ye? Ya. O tikala na orchestre, o fungula ki nini? O kengela ki nini tango ya za ki na prison? Et loko nyo ki nako simba mwana batu. Na monika tango ya no za ki na prison, o sala ki geste moko na orchestre wana e fia kuli o fimbu ndeko nanga. Tout bela. Yambola loba ato kufile lo metika na mokili ngaso na kufaki boy ko bomba te parce que ne ba osundolo boy te nga na comprendre ngo soutien. Voilà bande konanga la danoise bino mo boyebi na tongo ezaka kaka ba 20 minutes lokwa to na congé et on a mimi bino mo mulai mais botika malamu soignez vos corps biloko mokili ko leka nango mais to zape na besoin nango. Mais na ndenge exagération te mais ma vie na yo malembe ata lelo eza Saint-Valentin mais nga na feta na ngango te bino bat boko feta ngo malembe ekoleka nango ekosila nango kala te lobi tokomi le 15 voilà nga na ozela nde lobi le 15 bino bo fete lobi lelo mais nga na ozela lobi le 15 parce que bafutaka nga le 15 lobi na ozwa salaire na nga na yebi ndeni na ofuta ba facture ndeni na kolia ndeni na kosepelisa nzoto nanga. Voilà bino osepela lelo benga na ozela lobi mbongo na ngezo kota na banque. Abon attendez sali. Bye bye bisous.